Ale kumanga motema moto yaya. Kinshasa, Nabiso, Kin et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. KNB. Kinshasa et l'équipe partout. Mbote Nabino, chers téléspectateurs, bienvenue dans le numéro Asika. Ya magazine Nabino Bolinga, Bopona, KNB Mokolalelo et Bandi. Caméra KNB kitaki na Tchangu pe tunaki ba habitant ya kuna. Pourquoi babengaka bango Chine populaire? Kinshasa et l'équipe partout. Tokiti na Tchangu pour la kotuna ba habitant ya Tchangu. Pourquoi est-ce que babengaka bango Chine populaire? Babengaka Chine populaire pour te belé awa. Te belé donc ici problème sur bimi. Pour moi que oui, bato ba maloka ba ba sila raté bo ndenge nini. Yango na babengaka Chine populaire. Bakomi musu se banga ka Tchangu makasi. Parmi les tenez de Fanny Boy, mo bonuma ka bato bato ke bato ko zonga bato ke bato mo ma ki ko to bato de belé. Il doit babengaka Chine populaire. Et là, il y a une concentration. Partout, il y a un tambour, il y a la carte. Il y a des Andes, il y a la carte, il y a des Gambia, il y a la carte. Tout comme les Chinois, les Chinois, ils vont la carte. Tout comme les populations, ils vont la carte. Il y a des personnes qui ont Chine populaire, ils sont des... La Chine populaire, parmi les 4 districts, il y a la ville de Kinshasa. District où ils allaient prendre la population, mais quand ils allaient district il y a Tchangu, il y a un Chine populaire. Juste de s'inspirer à partir d'un acte posé, d'un événement où il y a candé, de s'inspirer à partir il y a entrée, il y a musée et puis là où il y a rebelle. Babenga po batu bazebele. Bino bo mona nde batu bazozala ebele na butu ebele na mo ebele yango babenga ngo Chine populaire. Batu bapesa ki bayebi kakati. Batu bazebele yango bamesanaka kobenga ka bongo. Boye ki ba habitant ya Tchangu ndenge ba définir ba lobi pourquoi est-ce que babengaka bango Chine populaire parce que baza ebele par rapport pe ya ba action oyo ba sala ba série ya ba guerre ba makambo ebele na ndenge bazala rebele yango ba lobi babengaka bango Chine populaire Kin et l'équipe partout. Ba receveur il y a ba taxi bus ya Kinshasa ba pesi raison pourquoi bazalaka malpropre par rapport ya bandeko oyo basalaka même musala na bango na ba transco pe na ba esprit de vie. Esprit de vie donc o itali comme propre par rapport ya ba oyo ba misusu ba desa set par rapport à biso to yaga mba moko te ke no ba lokoto na nzela oye mba mo musala te avant oya musala de faux à la former ba lection na formation ba expliquer ndenge ya oyela ka chaque jour na musala après o bando ya chaque jour na musala en plus o bando bimaka bongo te ba quatre auto bimaka o se préparer o se ranger o sokoli ça a déjà loi ya ba chauffeur yebi ke recevoir na ngati azobima face à la propre pour ba client tabo o sa place mo na ba client o za la mutumo wote ozo étouffé bango na moi l'odeur mo boye et ça la vena bien ti le singa avant obima na kate o sokoli o changer forme o ozaki nango partir à lobby comme ça obimina mba moko oza libre type ko za ata ofani place mo na client donc client oza la l'aise donc vous allez tout fêter mais par rapport à ba dessin set to ba mituka mususu bo ezapera partir ya ba chauffeur na bango parce que amoni recevoir na e azapena propriété ba misuna mona kan kilote tandis que biso a kilote eza pena ko pekisa masoza na kilote karma ozonga ndako vraiment talanga ndi nazo bulela ça dépend ya mutu na mutu musu azwi mbongo alingi vie ambiance ngana na mwasi na nga cadre nga marqué na receveur mais momi na nga za subila mbe komi salité na za responsable papa lata oyo bima musala bo salara faut va pesa o valeur faut à la propre na miso abatu eza des autres receveur au boula ra salité ngande na telemi boy na ndima na za
baninga nanga ba recevoir bozala soin ndenge biso tozali ezate kaka tala ba recevoir à 207 ya esprit de vine babulaka bazaka propre alors que biso pe ba recevoir ya ba 207 photos à la paix propre. Bon, ngai naza chauffeur à minibus na bulaka ye akendaka pa na nga pe nakendaka pa na ngai tokutanaka na ntongo mosala na ntongo na poka tokabwani nde ya ye nenga yela ye te porte morte te même njela moko te conseil na bota ba reserver bali ko sa soin te pour peut-être ba botema na ngo ba ba za stabilité te vite so ba ko changer pour tout monde ba ko changer te ba ya kaka ba msupi ba changer mo bazali au monde ba lui ba fêter le ba ko sumi la maladie ya bien ba ali ba ya propre. Docteur Josué Kabongo a expliqué la somnambulation oyo batu babengaka communément bidoti là ce qui est zalarani. Au Kabulana Pongi na biteni mibale. Il y a un sommeil qu'on appelle sommeil lent. Na kata sommeil lent, mutu akoki ko rêver mais ba rêve nezali presque sans souvenir. Et ça ba rêve moko ezali temps difficile à retenir yango et que ba métabolisme na ye ba mécanisme nzoto na ye eza pena sensibilité. Le sommeil musoto benga sommeil paradoxal. Ezali partie ya sommeil oyo mutu akoti na sommeil profond. Nde na sommeil paradoxal lana nde zana ba rêve oyo ba métabolisme makamno so nzoto eze sala mutu akoyo bunda bitumba akobeta mutu balali na ye mbata sans que ayeba parce que azo barré par exemple liboko ya mutu na ndoto pendant na ndoto abeti mutu oyo ezali différent na état oyo tobengaka somnambulisme. Somnambulisme dans le somnambulisme oyo ezali presque état moko neti pathologique mutu atelemi na butu atelemi abimi ake kosuba akoki kokutana meme na nyau neti bato babangaka azwi libanga abami nyau wana pum azongi ake kolala na kokontinue pongi mais ayebi te ki atelemaki ki aucun souvenir tango ezosala mabongo eza quand même ko faire parler ko faire biso parler que c'est un état où eza normal te neti ezala na basommeil mosusu. Il y avait un chimiste qui a été na laboratoire, qui a ba réaction dans le laboratoire, abimi nupangu, azui mutuka, aketi na laboratoire, asali musala ba réaction chimique, azana souvenir nango ata mon côté. Mais ba o bazali ko observer ne ba yebaki ko sunga avec ba caméra cachée pour ba meka ko landela yango, ne tango ba komi ko lakisa yango, akomi ko sana de compte qu'effectivement nazalaki kolamuka na butu na ke osana musala boye tout ça tout comme ko sana mais la pe mutu mususu même nga médecin soki na komi na somnambulisme na kolamuka na butu na ke na hôpital na soigner mutu na zongi na ndaku nazo yeba te bakombo oyo ba pasteur ba pesaka na ba église bazwaka ngo na ba vision to bango moko ba pesaka boyoka explication yango na élément oyo. Kain belelo to kenda ki kokutana na ba pasteur pona kotuna bango source ya ba inspiration ya ba kombo o ba pesaka na église boyoka ndenge ba réagir. Te évangélique Rehoboth ezali kombo ya église oyo visionnaire na yango Bishop Joseph Kimbalanga zokamba source ya inspiration ya Rehoboth eutaki pa ya Nzambe à travers les écritures. Tozwaki yango na Genèse 26 par rapport na vision on Nzambe a confié ki mombu na ye le Bishop Joseph Kimbalanga nazali convaincu ete mombu na Nzambe nyonso azali appelé na Nzambe azali mopona na Nzambe pe azali na alliance na Nzambe na ndimite ki ete azali na basali na Nzambe o bazwa kaka bakombo par sentiment pour ete za ko sonner bien ça je ne le crois pas. D'abord Nzambe nde alobela biso et puis Nzambe ekoloba kutinda basali na ba prophète ba prophétesse ba tomosusu pona koloba que monde eza kati na distraction bobongisa bana na Nzambe bozongisa bango na sima nde wana tina ya kombo oyo ya kombo ya ministère ya préparation du ciel, c'est-à-dire tozo bongisa bana na Nzambe po mukolo Kristo akoya bakutana na Yesu Kristo. Il faut d'abord muntu certain Nzambe abenga yo soki Nzambe abengi pasteur et tango kota na kati ya prière Nzambe akopesa ye kombo ya solo
ya kobamba te kaka pona sentiment oh la main de ceci non non akoloba akosala biloko ya nyonso mais soki nzambe a révélé ye akopesa kombo ya tina na bato soki batangi balobi ya solo nzambe alobaki na muntu oyo nazoka sa otanga bible na age moi muke makasi mwana muke et nakola beaucoup plus na vie ya lecture biblique nalingaki yango makasi et ensuite nakola na évolué na renouveau charismatique na catholique. Attends, on a un réveil, tant qu'il y a un moment pour bâtir l'église, on a se référer à deux éléments, le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Et par le Saint-Esprit, on a dit qu'il y a le don, le charisme sont le don de l'Esprit. On a tellement assoiffé, il y a le don du Saint-Esprit et affamé de la parole de Dieu. Des églises que vous appelez combo sous l'inspiration du Saint-Esprit, une église charismatique, la parole puissante. Et na Kinshasa que la plupart ya ba filles kinoises ba comment la tendance ya kolinga ba homme marié attitude à boy po nini ba kinois ba réagir ba fille wana o balinga kozwa ba mibale ya bato ba mari ko bebisa ba foyer bato il fallait ne batika po na vie na bango ba ozana malédiction ba obala te po yo ozokanga makala mobali ya bato moko nzamba pambolo poso mobali na yo donc il faut ko tika mibale ya bato ko tika ba mobali ya sa bomisa vie na ye azwa mwasi na ye azwa abandile ya kobota abandile na asade ya foyer na ye tika po nzamba pambola yo obala ba papa ba homme marié bo ezali selon ya manque de moyens possibilité zate donc azomona ki akeningane papa na pona azala moi bien asimbaka ye moi bien eza bien te mamba bon eza bien te il faut ko ninga muto pe azana âge na yo o aleki pe na âge il faut tala pe na distance na yena bon bango balobi ba marié nde ba lombaka bien ba marié nde ba pesa kambongwa bien donc il sera moi jeune garçon au pesa été et pourtant sera lingi marié on saka na marié wana te alingi marié na kaponyo ko la famille marié wana azui pas marié aké par jeune garçon et puis jeune garçon ko tazo bete na coin mais mobali nanga par exemple apesi mombo mo ebele pour a son mombo ba blonde ezala kaka au moins on a beau contact quand tu n'as papa contact exact tu vois madame tu vois ah que basi ba botolier biso ba maman de tolataka ba alliance mi bana biso mwana nzela avani na barbo asi alongola ki alliance afani le maboko pam ah wana siko bébé donc le la papa landa ko benga ke sous bébé te a commis bébé coucou donc ba jeune fille conseil gratuit luka ya yo tika ya ba papa baninga pele ya ba jeune fille polinga ba papa mikolo o baza déjà na basi pona bango ezama bien pour moto azala na mwasi na ndako azana ma quelque chose na ye yango esaka non alinga papa wana er moko soki azotanga afutele classe er moko asalaka ye bien quoi jeune fille ona na balite azela pe ntango a obala a continuer na mobali na ye seto andi bakino nde ba réagir na micro ya KNB biso na KNB to conseiller kaka ke boye ba ko assumer ba acte na bino bopozaka parce que bino nde boza ba responsable numéro 1 ya bana wana boboti Kinshasa et l'équipe partout. Micro ya KNB écoutez na ba kinoa pe balobaki eloko nini esalaka ke mibali oyo babala babima libanda bakende koluka basi misusu. Kinshasa et l'équipe partout KNB kitina commune ya Barumbu pona koyeba eloko nini esalaka ba homme marié bakoma kobima libanda mingi azara so asa bali aboti atiki nzoto donc azo ce qui ko kipel su nzoto ne bien te aza sous propriété zaka kasoka lambi akipe bana esili propriété ya nzoto penza basala ngo sute siko ba papa ba molanda ba jeune fille wana pa mona mwana na propre aza moi dialogue ana tendresse bona biso siko na ndako tozaka so na tendresse te soko olembi kaka okipe papa te mwana ya kotela nga biloko tela papa biloko boy na boy mais ba papa wana ba molanda bana ya mike ka pona tendresse wana bana wana mike ba komi koyiba biso mibali pona tendresse et les caractères yango moni ba papa bazobima libanda hein mibali bazwaka basi libanda problème ezalaka bana soki mobali azana moyen na ye azwaka mwasi libanda amusoki moyen ezate moyen zo mwasi libanda ezate soki mwasi yakati azokipe malamu te yango eseka possibilité azwa mwasi libanda azokipe malamu te tuma ya basi ngiza malamu te balingi koyoka libanda mingi yanda kadini ko sala nango te nga mobali tanga a besoin na ngai anda ko sala ngai a partir ya chambre tina salo sala ngango te
bon nakosipote omona ye biso akimi akomola na salon atiki yo be akomola na atiki mbeto akomola na mabele est ce que yo kosepela nango bon avec le temps que yo ozomona koza parents ozobanga na somala di libanda okomi kose réserver mais tant mais ozopusana na pasi mpe na souci wana yo kosala boni ok libanda donc libanda okutana oyo asepeli na besoin wana ok yak mobengo yo mobali azoba balesi ye nyei aza mobali amayele te mais oyo kazoyeba te kende bareseau oyo yanga na yo ezokokana te nga na s'échappe na te libanda ce n'est que ça alors bayeba mobali aza mwana faut kobatela ye kolengela ye po ye mpe asala babesoin na yo mingi bati bafoitire bamapango awa mpo na bolingo basalikisi te ke oyo basalaki balinga non bolingo eleki tellement toi bino prenez un cadeau prenez une voiture c'est ça to baclub d'amis au moins bagroupe ya bamarcheur oyo makambo ebele eza na kati baclub oyo toke kosala to mutualité ya boye mwasi ya moto akei kuna kozonga ekomi compliqué omoni makambo ya le 8 mars oyo ya bango oyo ekomi kopesa mindondo après kosala défilé bokei na komela yo vani pembeni na mwasi ya moto bomeli bokomi kobeta bamaboko banini bokomi kosala baclin d'œil makambo ebandi kobeba mpe esika wana mwasi mosusu mpe azoya koluka mobali asepelaka na mobali wana alingi mpe ye azalaka na ye très souvent basi oyo baza bamarie tokoloba ke eza mabe c'est ça parce que ntango mosusu ozwi momo ya libanda bon akosala mpo yozala akosala mpo yozala mpo tala kaka oyo ya libanda akolengela yo makasi mais oyo ya ndako peut-être fasala faiblesse moko boye ye mpe kalakala wana saka eloko moko te bola boye mais ya libanda azolengela yo azosala basa libanda olesa yo bien surtout aza na possibilité akolesa yo bien akosala yo mpe biloko moko oyo ya kitoko koleka mwasi ya ndako yango bon selon ngai likambo ezali mpona biso basi ya mabala mwasi ya mabala ntango mobali abalaki yo alingi yo aye kotya yo na ndako mpo alingi yo akoti yo na ndako lokwa ye alingaka akoti yo na ndako yo mpe kokisa makambo na ye mobali soki alingaka kende mosala mwasi fo oyeba gu ya mobali na ntongo mobali nanga alingaka boye soki amelaka ti oyebi nasala préparation ya mobali mpo mwasi normalement il faut atika mobali na mbeto mwasi il faut tika mobali na mobali ko tika mwasi na mbeto te mais basi siko ba koma soki alali mobali la muki amiseli makamune na ndenge na ye amila te na ndenge na ye moye mobali avana na yo ekozala te saki okuta place bazo sukola ye makolo mwasi abongisi chemise ya mobali a repasser a tie bien po mwasi faut classer biloko mobali na garder robe bike mobali nga lokwa ko malobi gwa mobali nga faut lata boy biso basi ndeto bongisa na omisa chemise ya mobali nga single ya kitoko caleçon ya kitoko pantalon makamunyonso tangu na sina bongisi li ndenge wana mobali alati directement zo bima na salon pour que ne musala aku déjà déjeuner za na mesa soka melakati osaleli mo kalinge mo amaki po mibali baba bebeti yo mo so baba to komelaka te biso basi po moteme ya kana muku ate ya musuni ezate ke so babali jeune fille ndazaka na bolingo na ba mama to zaka na bolingo mais oyeba ko soigner mobali na yo soko bi ko soigner mobali na yo te mama oko rater libala ata mobali ko zo mo si libanda yo lobi o kisi ndo ndeza kisite yo moko ndo bomi libala na yo po mwasi ya malamu ye moko atongaka ndaku na ye mais mwasi zoba abomaka ndaku na ye pourtant mobali ya kuti mbetu salite masuba ya bana likola mbetu akiokuta mbetu ezali propre batandi drap propre babongisi mama ndaku no il faut ça propre mama libala soki ndaku no za salite mobala okima yo yo lobi azwi kisi te salite akimi solo akimi salite bilamba sukola kate comme papa ye moko ko konika bilamba papa ye moko na mesa ko repasser bilamba et pourtant tango ka ba mama na biso tango tokoti na génération na biso ba okanga na mutu te na génération na biso tozalaki mwasi fo bondia mobali aza bebeti bongisa makambu na yenyo so kokisa atane tokeneke na ndako nzambe kokisa nzamba bi kokisa nanu ya ndako na yo nde oya liboso na ngai mais yo bomi ndako na opona ndako nzambe mais libale kokufela yote ekokufa po yo ana papa na ki église papa na kuna ndako bongisa to komba si ambetu to komba to bongisa to lamba kate bana nde bakoma ko lambela yo papa eba alinga guya mama azoli ofani wa pemela ko ngama papa mikuwa na munoko ozo bongisela esa ine wala nde libala mama ata ki libala kansa moi sangalo nga mikuwa azongi ayeko vana ndako naye mais soko sala ka ngote mama okorate libala nayo po yo moko bomi libana yo ko bo papa o moi sona zana kisi teo soignement propriété ekozanga ndenge nini
rubrique bolingara mingi selfie kanga photo buka kingo seka moke tinda photo na yo na page Facebook Kinshasa na biso KNB dégâts. KNB qui était qui na entraînement, il y a ba boxeur, il y a box club Livulu, peut ba expliquer qui ba difficulté ba kuta ngo na profession na bango. Tout ça là la compétition tout d'abord locale, tout ça le championnat attente tout ça là de Kinshasa et puis provincial et tout ça rappelé le championnat boxe semi-pro là comme professionnel puis tout ça là bah quand tout travail à nango il a vraiment facilité t'as quand même tout zali tout travail bon soutien comme tel puis ils ont travaillé quand même fort on a mis somoko des trucs qui n'ont pas niveau surtout comme puis depuis que même sous ils ont créé Tilelo toujours à titre pour le ceux comme ceux qui m'ont balé au monde qui moi comme me sensibiliser ce Italie discipline sous comme moi pas si m'ki pour la resongango or que nous faisons à sport tout ça n'a pas difficulté mingi la salle dans la place Tozali ça nous était tout ça au travail on a pas de difficulté mais côté équipement tout ça presque ya ukoka mais ça ndem tout ça ni biso naza na posa eloko ngo ponga mona sala yango tout ce début ya pe bana mususu bazali banda atinda ka pe na baninga na mama année passée sur 7 boxeurs aligné en attente bango tous les 7 baleka en attente a dit na championnat de Kinshasa nde baleka ki misatu club nanga na 2 filles tous les 2 filles wana bazaba champion ndenge to loba boye mais moko Marcela Otobina champion du Congo la catégorie plume bientôt là na fin ya janvier tozobima mboka pona ko ne préparation aux États-Unis il y a champion du monde Makabu Junior tozosenga na fédération parce que hier azande papa ya fédération c'est à lui que doit la responsabilité na mususu. Merci na confiance et fidélité au besoin continuer comme ça na magazine na bino bolingi pe bopona kenda mokola lelo to présenter ki yango liboso ya stade Tata Raphaël Kin et l'équipe partout.